Nana 12 ans, ok, 13 ans. Vous avez 12 ans et 13 ans. Donc, comment on a dit ça? Soraya. Soraya. Papa, maman, Bazali, hein? Bazali. C'est pourquoi nous sommes là, Samsa? Nasala Samsa parce que Kokona a été quand on a batongo, soit ban bazotanga. Dès qu'on a bien le roi, a été quand on a tongo de format pour Salaka. Yemtala, Sangai, Alobaso, Salamona Zalaka, Wana Talaka. Yom Somo Maelo, Iliko Mael. Ne va coco, ne va dire la vaca. Oh, Bépis Tangi Belli, non Longola, Panatia. Est-ce que vous avez un niveau à Mungwa? Mungwa na ota eko leka to eko zanga to ndeni. Le kanangote. Oui baka. Na yebaka. Suko na zo mai. Pour la mystique Ma pote ba mo ngana mona. Teti to da teti avec yebi. Voilà, Denise Liboka, voilà. Ton tiebo. Ah. O tete fini boé. Après moula no. Na tipe sur huile. Donc nyonso ça na huile. So les athées au sein de l'autre. Et au sein de l'autre parce qu'il y a un méla ou la taco pas collaborer pe melaka oui. Ata ko kali na pe melaka oui. Surtout au kali na so bel songo bien te na kati za la ka PMB. Il faut bel ça bien. Au bandele ko kati. Na bandele. Et on y on yango. Yango so kati budu. Ba ko ba ke muzunda sali yango. Mo metenga mi boem. Ikoki tongo ebela siko na balusi tongo balusa bongo tongo susu panjana ebela na longoli na tie misusu kami boge wa mbika wende ko se wa bikedi ezaka boy ezalaka bo so to kalinga ngo mais bana poto su boteli boge bilo wa bikedi bo mona te samusa oto okosinga je yo moto. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esensial tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Yamukusi Yamakikebele, autrement dit la plus cool de la presse au message Kobenga, la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. N'a jamais qu'on a des missions dans la salle à remercier, ma boss, n'a pas vraiment, ma boss, la proposition de Zala, le quoi la boss, Roni Malunda, ma boss, Yannick Malunda, sans oublier. Notre boss checking dans Londres, pourquoi pas. N'a remercié directement, bah, il va s'abonner à la chaîne Yabisso Podcast, le quoi la famille Matui, la Mobimba place, nous sommes allés vraiment, on a vu que vous avez la poto, vous avez partout dans le monde, sans oublier notre maman, ya motema monene, maman moko soutenir bana na ye na nyonso. Maman Laura Chou motema ya notre boss live à Motebele na pesi ba moto ba deso bazwa rapena ta ya ko bande émission na biso banda na bande kino na suka à liker à partager à commenter vraiment na biso ba mbote bande ko ba s'abonner na chaîne s'il vous plaît tolobaki ya biso podcast et côté ba plateforme presque tout
toza na Instagram so beti ya biso podcast s'abonner. OK bon na TikTok beti ya biso podcast s'abonner. OK na page Facebook beti ya biso podcast s'abonner. OK na chaîne YouTube beti ya biso podcast s'abonner directement pour to lancer ba émission au mona notification vraiment et on na téléphone na yone lobaka TV za radio te. Maintenant to sala musala ngani to bi sarabino. To sala musala pour se ba s'abonner na chaîne ya biso podcast. Nazanga mo côté je suis avec mon caméraman Josué Mbungu. Mwana muke na bangengene oza soka zui image on est El Mara a parole sur ni nango wana donc za coaching na biso moko to sala ba découverte ya bilo rolé na biso bino donc bandeko yo boza rappeler botala ba émission na biso na minute El Mara a osala ba émission selon ba posa imiter na bino ya ndenge nini soki otali émission quand à partir émission on a ça pour ça la émission de ça bilo rolia vous avez ça l'émission découverte va faire découvrir batunde ba ça la fumbwa on sali commentaire que elle marre tout ça pour cette émission bon oh pour nous on sali comment oh nini on nous na bikala ka ça tout bo ça va commenter tout ça on va se placer bino le loto lo bela mambo tali les biké dans tout son ngana muke à l'époque ninga zalaka so que classe au moins so moi gratta moi samoussa dans l'auto bête penda li solo ya ndenge basala ka samusa donc babisi biso mona moi si asa âge 12 ans asala yango kitoko makasi na komo kama mokilo ngo changer na kalezaki biloko okomona mukolo mto osala ngo melelo ekomi bana mki basala biloko mikolo eza malamu mais faut to luka so to yeba to kutana mwana wana abetela biso li solo ndenge nini asalaka samusa yango. Alors il c'est nani alaki c'est yango est-ce que moi na moi tanga tout ça tu comprendre encore les missions lelo mais presque pas pesa nga adresse so compliqué nga moi muke na me kotu na bande ko baza pemeli ba yebisa ngai soki moi na nga fa na côté nini to koma wana ça descend to kutana to solo to planifier soki pe senga sala on place to za sali yango to mona be pesi ni batiaka après to meki yango to mesa ko meka comme d'habitude bo sekate bo tenir biso en rigueur te boulot de salama déjà na tout na ndeko za mpanzi awa ya bonjour ça va bien balex ba bisinga mona moi ça sala ka samusa quelque part oui oyeba oui na koyeba ye sala na samusa na lupango ah c'est ça ngende mona tika bo iboli yango mama tele mabe zo bi wapi na lupango wana pesi parasol wana za OK merci beaucoup vraiment très cher ami internaute déjà balagisi biso place petite wana atsala ka samusa fandaka tokende wana tokoma déjà tokutana mwana ngo abetela biso lisolo basala ngo ndenge nini na fufo pousser oh na semulo na loso banika oh basala ngo na farine na iloko toyebi te na ngai na bino baboye na biso tozo découvrir ndenge ni basala ka samusa ndenge ni basala ka gratana disons tokita déjà pesa la exhibition to tout na soki mwana ngo a résidera wana ou pas. Est-ce que moi on quelle classe est-ce qu'azali toi zate donc TV za radio te bo pesa biso pena temps tout ça la musa pour nous se pesa bino to message toujours ça l'entrée dans déjà bonjour maman bonjour yaya maman bonne santé za bien mo bolimbi si muke biso pena to za biso ba journaliste chaîne na biso za chaîne YouTube ya biso podcast to sala ba émission ba découverte biloko lia to préfère que to sala émission ndenge ba sala samusa so ba orienter biso que petite mo baza a sala on biso afanda a azali mama mama to mona to na biso so za mabe ko mona ngo pe ko talisa pe ko sala na mbala mo émission na kota mabo ya mbinga te. Merci beaucoup. Voilà, merci vraiment. Na koyo ko benga ndenge na biso maman to apena posa na etala kaka ba ça va vraiment bazana monzenga na yo mère beti ngala ni na monzenga wa ngala bino kala vraiment je suis OK mère ayi bala monzenga na ngabilo ko balo je suis na monzenga yo OK voilà tozela ya ke classe te atanga ka mama atanga ka bazana konji lisolo na ko musi kataka nga uti danga kasavu no lisolo mona mo sala sabusa ana ki mwenza kanga kapela masolo yeyo ya bonjour ça va mais to luka to kanga on va tenir la police to chokraka ya no OK classe te L'équipe est au congé. Bah, bon, c'est congé détente. OK. Nous te luka wa sango de ke musika ya no sala samusa. Mais faut siko to sa na yo. Siko busala ndeni. Oso sa bilo ko bosela ka to pendeni.
Donc ça déjà, heureusement il y a fana nang. Gaye. Pour mes attentes. Vous n'avez pas mis la bière. Oh, vous avez ça. Ok. Dans la bilan, nous sommes là, nous avons pembeni. Montréal peut nous repousser na si à moyen ou repousser na. En tout cas, bana poto ba diaspora, marambo bani déjà. Tu vas faire découvrir bino, n'engani basala la samoussa. Et puis muto sala samoussa za mwana muke. To banda no ya uza anjini. Nana 12 ans que 13 ans. Uza 12 ans que 13 ans. Oh za. Donc comment on a dit ça? Soraya. Soraya. Papa mama bazali bazali. Si vous pouvez nous sala samoussa. Na sala samoussa parce que koko na ateka ngona batongo so bana bazotanga. De ko na bien ko ateka na tongo de format yo pour sala ka. Ye mutala kisangai aloba so ya sala ngona zala ka wana na talaka. Yo ngosomo maelo yibi ko maelo. Ne ba koko ne ba diko la ba. Si ko bano no sala ngo déjà tambele, je ba nebele. Bano sa ngo zana ajini. 11 ans. 11 ans. Je suis là, moi, presque 2 ans. Vous appelez maîtresse. Ça, là, mon catit. On est Sémoul. Thé, farine. Montréal. Maman, bani déjà. Farine. Québécois, hein? Et quoi, non? Farine. Bon, farine, on est. Il faut pembe, on est. C'est quoi, il faut que tu sois à thé. Ngai, mon résultat, na otia bepisi siko okenda ko so bango yo moko to ba so mela yo pa koko na bila tikelio place on éclairci biso na bien koko na biso moyo muto akenda ko so bango so ka ya tikelinga na batonga nga mona sala ngo sala ko bon ça va voilà très cher ami internaute TV za radio te Moussa DG bandaki nazala petit azo bongsa bilo on est oyo asaela ka samu sali no baka bo za toujours branché pe connecté bo zapete tozo ngemno kala mingi merci. Tango dana passé ndé minangai o dana sala kilo bien wana ba yekote ka dana tongo o ce qu'on a passé ndé po na sala ba te kongolo na batongo donc sous do sala ki gele da côté kama te kama ki déjà apparemment de o beta muki o sala na niveau au volume autonome ça na volume o te parce que bana tour atongo bazwa ki da congé tango na sala po na tour midi yango ba oteka bana tour midi pe ba zo pe congé détente ya Pâques. Mungu na yango dana teke dana dibuka. Ekota na mungwa? Ekota na mungwa. Ti dana ndembi. Ko no zo nzete na banda ko tuta. Tuta voilà. Tono tuta tango ko bela na tie na pati na ngai. OK. Wa mukyo sa ba mukolo mukolo bwe. Bana poto bomona ba diaspora bomona Kinshasa. Ya mabeza ya Kinshasa malamu pezali. Komona mwana mukeboye na âge à 12 ans, a sala déjà samoussa. O maman ebele bana bandaku. Ba ebi même pas ne ba sala yango, ba bata minute nga ko mélange no ko na so gende no na sana saisonner poisson, ne to no saisonner poisson la kala nde na mungwa. Mais ezande eloko yo esala ke po samoussa ezala goût. Dans ça la boye après au sanction la pâte na yo na sanction la pâte na tie maïs ko na bandi ko sala ngwa ando sanction mo na bandi ko sanction voilà ta pâte voilà c'est comme ça faut c'est ma ka ndembi kala mungu aussi non esili na mai kaka esili siko yango bepis tangi beli na longola pa na tia est-ce que ba niveau ya mungu wana o tsa ko leka to ko zanga to ndeni eleka nango te oyebaka na yebaka siko na zo mai na mystique ba pote ba mwana mwana omona petit to da teti avec yebi voilà ni buka voilà ti tona tibwe na ko balula na tala sweki mungwa mai ekoki do balo na maboko farine est-ce que farine nous appelle la farine à fopé ezaka misusu pe so to tia ngonde to vandisa kita ebele bongo ebimi mupepe nde to sala boye kangama te et puis ça peut odeur mabe o mona pe to kangama te o sala nde tia e sala kaka ipanza na panza na tango kalinga bo ezo panza na panza tu ko deza ba kalinga osusu to kalinga Kinshasa makambo
biloko na yebi ke biso nyonso ba diaspora ba to leka na biloko to yebi to lia yango na ba classe biso tout to lia ba samusa o to lia yango to yebi makambo ngo sila na ngo teza ko continuer toujours Kinshasa botikaka wana eza eloko moko te elongwa nyonso ezali mais change depuis na l'époque ezali ba maman ne banda ko sala na ba classe ba lelo teka biso ba chiki ba teka na ba coin mais lelo comme bana miki ba teka ça déjà bien c'est à féliciter ya ce qu'on dit ba ça so maite non bakisa so inatala no so kokite so ezara ya kuba na bakisa ndamba mai après na balolo lisu total la quantité mai so ki ekoka déjà boye na bakisa ka mukia mai après na bandi su ko mélanger on na zo mélanger na bakisi boye ton na mélanger donc ko be la pâte na ngai na tia on elo na biso do salaka azumwa sa elo ni bosa machine te to sala nka bo na mwa libaya mo boto luki tika boy to sala ni bakata sabusa na machine te makamlinga na to mona wa bala poto bo mona boye ko kusanga na bandakwa bobeta party petite de alobaki ataki aina nini ndembi na ye ate mungu na ya tuti yango asakisi na farine ona zobeta party na ye tu ba dako copier to do copier to ye kula oza découverte ngaku na zo découvrir blo mo kuna yebi te banda na bote na mona ba sala ngote ka mona mu ko apprendre nga mukolo boy na zui plateau na biso c'est là donc plateau na yango yango to c'est là ba bino to c'est la badame takala to so badame na blo mabaya boy yango to c'est là soit to zuboé to kati ba boudin na biso to tiefa boudin oui to boudin to tchaka soki to kati par exemple to kati to tiebon to lingi après to zui boudin to lingi boy yango donc tchaka na boudin lisusu ah bon boudin kutu yango boudin nyo so da tikela kinga yango bodo to c'est là yango so to kati yango to sali yango to kalingi yango bana kutu balanda ka pona budo ko izana mwa kati oka do budo e bakisaka mwa lengi kaka na kati ya boulette oka c'est la temps qu'on va nous ces joueurs bazabusa de ba budo na kati je pense même pas ngana bika sabusa ngana ndoli na kaizaka bona mwa ndembi na kati voilà Sko tiki ba wana kunga be wana wala perdre wala ça perdre pamba moi pas consommersko ni sala bo teka ngombe mort sans francs et ça paie bon et bien ça bénéfice ya 2000 ou soit 1000 francs na wana ni ekolo ça combien to faire ekolo et ça bénéfice à 2000 ça combien on a pas 1000 francs vous se retrouvez quand même oui OK c'est bon moi ça pas notre total là yimto la exception ne ba sala rango donc voilà non va mulanga na tie mais place au faut ça bien mais ko ya te ko sala ngo ka bo na sala nanga ngo ka bo après na zo boudin nanga na tie wana après na su boudin donc kata ndambo est-ce que pas tu wana mélangeant ou bien na mélanger donc na mélanger na bande mieux suzo mona o isala moi bien donc to linga sukoyo to tieni boudin na kat et ça la moi bien OK ah donc ça là boende to linka quand tout ça là tant aussi ça to pesi moto na biso to kalingi tant to kalinga bongo tant to vandi sango na ndako lobi to teki bana classe après tant to teki bana classe tant tati na biso na ba buto elinga lisusu farine mususu na batongo ero na banda ko sala pisa ma babuna so nga pena ngalo zila kana muna kana sala nga pena bando sala et là non facile pour nous sala ça va être facile
ouais batina meka nanu. Est-ce qu'on a ma bonne appel à meka parce que TV za radio te. Oni. Osko le sali non te. Non te de sali. So ça na finan. Te au final te quand des abos. Des abos pour la mulangi. Obandi ko lingisa. Obandi ka ko. Na sala boy. Boy. Lingi. Kangit. Ngala ko garangate. Bon, oui, alors moi on ça c'est compliqué elle mara, c'est compliqué nga. Des abos, tu boudin kaka. Dans la cam. Ka des abos. Ba comme ça on na cha boudin. O che boudin. Na kata boudin ndamu. Net mi boy. Abo che boudin lingi. Na che boudin awa. Classé na oui, o lingi. Peu chose à mystique. Ya na zo ko gada. Na balinga ka malembe. C'est bon. La coquette. Coquille. Tu remets la deuxième fois. Vous te mettez un pou. Et le courrier qu'on a qui m'a collé. Et la passi. La méga sous son coca pardon. Ah, pour kangamate. Ok. Akanga migaga. Non, yo ko like sara ke mutu azo yekola. Ngesopinga. Balinga na bonka so tie boye. O tie bolongole. Ya na tigi. Eza na fasi. Na forcer. Pour ça boye. Pour ça. Tango tie bude skolingi. Ngapela no sala ngaka na shwate. Ngapela ni bayiba ke elle mora céleste, ni basale samusa. Parce que yo mora osala taboué. Pour ça ba diaspora mon abi na sala ki. Boye de to sala ngo boye. Moko 100 francs. Moko 100 francs. Munene ka boye. Pourquoi na biso ko soka yo sala munene boye. Sala ngo bien. Ye mon ko ta tchaka on a ba levire. Pone vimbisa ngwe. Ne ba ka. Levire vimbisa ga. Suko yo pone levire. Parce que ya tikele ngate ya za so ya tike mo ka tchaka on da levire tant ko sala pâte. Tango ko kalinga ngo ko vimba. Nde mo nda tela nga déjà. Suko yo mo bino za ngelo te na classe. Suko sa mesine. Boy. Bon. Ngelo te na classe. Te yemo te ka kaka yemo ko. Yemo ka. Vous ko na bino bisa ba ke so te ko sala ngo. Ba yebi ko sala ngo no. Ba yebi ke na sala ngo ta ba le ka nga joana lo sala. Ngo. Usali. Elle mara comme ça na samusa. Tala, la tiki micro La tiki na micro. Na ko yo a utu mutute. Ngali ngabena yiye ko le loko mona zo baby sa me. Shweza tenga mo na sala ngo dada. Batumba te bakalinga ka. Ala tumba. C'est quoi utumba mo bien. Bana pote bo mona mambelenga. Ko la musana ba age na biso za pasi. O tchétché fini boye. Après moula no, pas coller huile. Donc nyonso ça na huile. So huile ezate o sala lote. O sala lote parce que ngwe mela ou la ta ko pakola boye pe mela ka huile. Ata ko kalinga pe mela ka huile. Surtout o kalinga na so bel songo bien te na kati za la ka pembe. Il faut bel ça bien. O bandele ko kati. Na bandele. Elo nyura wa. Yango. Yango siko kati budu. Ba ko pa ke musunda sali yango po mo metenga mi boye. Mais batu o ba le nga ba bénéficier la boudé ngana tia boudé munene. Bonga tia boudé mukie. Ni bo habiter ma be. To tia boudé bon parce que je sous ce boudé ko quitter. Ba be lo tia boudé munene. Ata ko na se pa tia boudé munene. Yo ne sko tia mukie. Nga tia ga ndinga na ye. Ça faut esprit Aux en classe ni 6e primaire. Comment na 7e. Ba mo changer. Fati beto changer biso ba makamero ba 7e, zara première. Ero ba 7e to ça ni. Bokelen. Donc la route na omega bo Josué okoka. Josué mbon. Yo okoka. Yo simbiga caméra bongo koko seka ngai. Ba poto bo seka ngate ba diaspora.
eza musala eloko na oyekola ntango omona bino nga su te na omona na dese na komosala ngai yango mpo na sepela na mosala yango mokongo pasi mokongo pasi osalika mwase mokongo pasi mokongo esali pasi biso da tomesana ata tongumbi mokongo so mesana donc bela métier na oko tika boyo nous avons besoin de 3e osani nous 3e ba yango ni 8e oui osala option ni oui on ça infirmière science infirmière osala wa biologie chimie petit na oko tu ba tongo mto linga no ba samu sabo voilà très chers amis internautes maintenant to la ça bana poto bana partout dans le monde ndenge ba sala vraiment samu ça l'expliquer bien annonce na ngai nazana petite oyo aosala ngombe bobini bomona nga na oyekola me nazokoma kaka te donc mutuna musana ndio ba kaka nyinga ya mukia lagisi nga oyo naza ko essayer toujours ozofungola makasi basala kama mulai c'est ba boso ba sa pour bénéficier pena yo sala munene moi boudé oyo moi muke so ali moi boudé o donc bien moi boudé va so bana poto ba diaspora la poto ma bozala et c'est bien ça vous a poto ba ça on va bon moi tu moi déjà boudé mboka la biso vraiment donc moi boudé on est attirant ba c'est arrivé que vous boudé te basomba basomba na bango monsieur batali na kati ezate ba sepela vraiment te ba loba oba komotela biso d'ailleurs nga sale coquille nga sale coquille pardon quand coquille na coquille na c'est sur combien moi 4 6 8 nga na c'est nyoso c'est comme ça Dieu c'est 3 2 4 6 8 10 écoutez coquille à 5 tikabo ya mine nyoso nga na sala na sunio na rolia ngolelo ma bépété ici mingi kolobeza te vraiment nde tolobaka kaka miso emoni mateo eyoki mingi ya kolobeza te totiki pena petite sala pena samusa lingalingango après tokoma na étape ya kokalinga nde akomeka koexplike biso ndenge nini mambo elekaka bomati bacommentaire na biso ya bino kaka na nonce na ngai baposa na bino baémission biso biloko ndenge osala nango bosala na bacommentaire osala posa bana baponda limbondo sala na commentaire tokolamba yango tokofaire découvrir bino osala posa bana bambinzo na nini bosala commentaire tokosala mpo tosepesa bino parce que toza bana misala na bino tosala mosala toujours mpona kopesa le meilleur tolobaka kaka bacommentaire emata mpenza toza tolakisa bino TVZ Radio te merci Mezate moi misale monani Minga kolobe zate Uti musika esensel tokomi Minga kolobe zate Ya kolobe zate Minga kolobe zate Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli Mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te yango siko na otia na kale koki tongo ebela siko na balusi tongo na balusa bongo tongo mosusu panza na ebela na longoli na tie misusu
ndenge kolobisa te ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni kamili mboke wa mbika wende ekose wa bikedi ezalaka boye ezalaka boye so tokalinga ngo me bana po tosu boteli boko bino wa bikedi bomona te samusa wati mupati bwana parce que tanga huile huile ekoti makasi soki etangisi huile etikala yango tozongisa ndambo Aujourd'hui, je suis dans un bois. Le bois, on va sauter la route. Il faut aller dans la route. Et là, tu as la poisson de sauter, quand on saute à terre. Si on check un esprit, on va classer un peu quand on a classé dans la carte. Mais si on a un banc au bois qui doit sauter, Léo. Okozi kapi na mbiza to côté esprit to chaka kaka ndito tia Dite bo soke beli pende ti nde ba misu beli na kubalusa pe na longola nga ko ozi lekita no si la no moto na meka po déjà parce que déjà pour son meka on bango si la no moto na meka pa bino wa bikedi me bikedi te Samusa, enfin, yango ebeli. Ebeli. Esi la moto na meka nanu moko. Na omdiala mizala ko meka ngo très cher ami internaute. Babilo bolingaka yango. Bana poto olinga biloko bopo pesa kamino ba idéologie parce que kuna na ebike kosala samusa ko bosala mingi na ba funa bino. Zuma funa yo, sali mo farine yo mélanger ndenge petite terre à la ici biso et après kosala rabo ekobela mais biso awa système ya ko kalinga nde. Donc tant que tu as na ye asangisa be pis na expliquer ki biso et puis ataki boudin après a gumbi yango anale ayo kalinga mais kuna na poto za bote za sali bongo zo continue kata fu et puis ça m'a rabou toujours donc c'est là et si la moto pour que to mekano ko boudin on totala non so ye bisa buni nango après tout ça la commentaire TV za radio ba commentaire na bino pena imata puis bino ça ba commentaire kuna so pe na poto ko ça la ngo ka boeto nous sommes dans le béli, on a yébeli ou on a donc. Pas commentaire, tout ça, on peut être dans le besoin, on va commentaire et vous savez ce qui est tout comme un casse pour nous. Merci. Voilà. Tombe l'étape ni. L'étape déjà est quitté moto. Quitté moto déjà. Au coquino meka déjà. La meka. Meka. Oto okosinga de yo moto Bella, eccola. Bella. Olha. Bien.
Mais vous là, oui, bien. Bien. Bon, hein. Nous m'avons dit à Dieu, mon saïm sur le mot de Dieu. Dans un petit parce que si on a mon salle, on a un appétit à lire. Parce que ata ezalaka chaque jour ata so na lambi na appétit à lire à vanter. Bon, on est ici, regardez. Bana poto, ba diaspora bana partout dans le monde. J'espère que nous avons une annonce dans le lot. Tout ça, bino moi découverte, on fait découvrir bino nengeni basala Samoussa a na Congo na Kinshasa. Donc moi différence c'est aller à Samoussa na biso lo sa na mindele. Et tombaki pe le sous moi na mokende o sala on expliquer que bino to kutena mwana abande ko sala to sola na ye disons to sola kinene bandeli. Ai c'est biso nengeni basala Samoussa la biso farine, la biso bataka ndembi. Atie mungu na ye puis atie boudin, alingi Samoussa. Atie mafuta la moto akalingi yango ekomi na moment oyo tomekaka to meki Samoussa en tout cas ça va vraiment même si nous avons badou tinto lobaka comme d'habitude TV za radio te na meki yango kitoko na beke na obenga pena bana belebe bato lepo sa biloko mingi ya bana za rapena miko ba lenga muke za rapena trop basé na bana surtout bana classe biso nyonso le gars betapo ozuma mo ba sera ba Zaïre ozuma un Zaïre na yo au pays moi Samoussa moi gratana au tient à ça auquel on a classe un professeur a tout tangisa yo so buku taka so lia tire création ba ninga bazo lia bilo na bango yo nyoso yo déjà sila ko na salle de classe donc TV za radio te moni bino moko ya biso to sepele au salon qui to makas na ebité so muto za besoin de contacter m sous moi na pour na nezala kaka ko sala moi Samoussa m sous bozana pour ça Samoussa bon contacter le numéro n'a toujours plus 243 89 80 190 20. La répéter sous plus 243 89 80 190 20. Si on a le numéro El Mara de la presse, pour besoin la petite, le nom c'est Soraya. Beaucoup contacter ngai, ne bon rejoindre donc. Samoussa yango déjà, gratana yango, tu bien Samoussa gratana boulette, ça va comme presque belé. Depuis que biso ne stolia biloko. Donc à salon qui tombe makasi a félicité moi mon kebo ya lotanga et puis à ça biloko oyo bana mike age ne basala ngote donc ina chité la nga ya simba ne la bete bino ka c'était donc dans notre chaîne et la chaîne oyo tout ça la ba découverte ça ba genre ba découverte belé donc mikolo ko te côté déjà ba découverte la xara neni ni ba lamba ka biloko rolia ni basala ma belé biloko bisu ba baraté à partir de mission bisu ba ndeko belé baza ko apprendre ko lamba biloko presque belé mais naza pour ça ba commentaire na bino li susu su boza pour ça ba la sabino ne balamba lelo bo ça commentaire te el mara lelo to na pour ça penda on sait ce mission ne balamba pour na limondo to za penda wana pour ko sala bino musala pour ko sepe sabino vi que to ça ba la misala na bino donc to le mbate to sala ka to pesa le meilleur toujours donc to meteli solo ndenge balamba Samoussa mwana la exhibition et que déjà dans les bons ba commentaire le mata bo tele mission ba ne bantina suka au partager puis ba ndeko musuba mona vraiment eza kitoko makasi bolo na biso na page na TikTok na biso beta ya biso podcast bolo na biso bosa boni na TikTok makambo makasi pesa runa blague te donc la page ya Facebook ya biso podcast tozali Instagram tozali toujours tozo pesa la meilleure to laisse ba découverte ni chaîne biso na chaîne ya ba découverte to faire découvrir ba boni na biso makambo ebele ba yeba kite nazaki nga monte nazaki bona cameraman na ngai je suis moi qui va gagner tout bané pena bané bané qui nous souka ai to do chité na biso bwana nazo remercier directement ba boss na biso mon boss Roni Malundama mon boss Yannick Malundama sans oublier mon boss Checking na Londres pourquoi pas remercier mbala mo ma famille ma tuile la mobimba bango tout basa ba boye na biso podcast maman sociale maman Laura Chou maman Moro Mutima Malamu bambote vraiment ba tunyo ba soutenir biso na chaîne ya biso podcast na kotanga na lombango lokola bana poto penda soutien na bino et yo sala biso bien babo na biso podcast lokola mama matukoti mama sociale mi amor mama matukoti mama sociale mi amor
Matuila, donc famille Matuila vraiment bozana pour dans sunga biso sans oublier Flore Kimbota na Panama. Moi si ya mbongo. Babi mama Flore Kimbota ndaza wana vraiment ayebaka kofana na batu. Azarani na sola mbongo. Defo moko azana sola mbongo. Sans oublier mon vieux Argo Makaya contenant bilamba na France na Paris pourquoi pas appeler ça mbote directement na mon manager privé babi manager ya artiste tout en général merci ngama ba depuis Marseille ndakangi masolo na Marseille wa ko mekate na pesa mbote na base na ramo bimba boza tellement ébélé donc bon continue toujours comme ça la exercice émission ce côté au tali au partager vraiment tout ça la minute au pesa les meilleurs toujours le bakaka TV za radio te soki nanu na kufite soki pe Nzambe azongi tengana bino tokutana à la prochaine émission. Quant à moi je vous dis bye 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 bye. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika